Ba vrai vrai ba couple j'espère bozo mona ya Marlène ndenge bandaki ko jouer na papa na biso Godé o azobela na memeli bino mwa extrait o bomoni papa Godé ye wana ye mutu azobela aza na hôpital to prier trop pona ye ba couple papa Godé ye yo théâtre ne asuka o atournaki na SB ba couple bana bolingo to soutenir papa Godé. Bonjour, bonsoir, j'espère bozo mona miniature wana. Avant ko bande émission na biso topesaka merci na Seigneur tolali tolamuki tomoni susu jeudi ya lelo eza kaka ngulu ya Nzambe tomoni susu mokolo ya lelo bandeko nanga. J'espère bozo mona miniature wana miniature wana eza papa Godé boyebi bien papa Godé oya groupe évangéliste boyebi mama Marlène. Bomoni Sila Bissal, bomoni mama Olive, bomoni mama Denise, baronde tozolo belela na émission na biso ya mokolo ya lelo. J'espère bomoni papa Godé ezwi mwa temps ajoaka lisusu te. Mais Marlène ajoaka na mingi pa Sila Bissal et amo pe ajoaka ne pa Belleville TV. Sila Bissal encore akomaka ba filme na ye moko ebike mutu na mutu on akopesa rôle oyo ako travailler boye akosala boye invitaki pe papa Godé na kati ya SB papa Godé pe ayaki atournaki. J'espère na teli bino petit vidéo wana botala papa Godé bato boye ba ete même aza papa o toyebi o a joué na kati ya groupe ya SB a joué même 2 films. Oui, a joué film, ba joué ki film msusu na Marlène bazalaki mwasi na mobali na Marlène. J'espère bozo mona vidéo wana. Bandeko na nga na vie to sungaka mutu eraza na bon moi. To sungaka mutu te soki lelo akufi nga na osomba cercueil nga na ofuta mort nga na osala be ce n'est pas la peine. To sunga papa na biso toza na bon moi balobi union fait la force. Abengi mutu nyonso abengi ba fai na ye o bolingaka papa Godé de pro de loin azo senga appui azo senga lisungi papa mkolo bosoka komi koloba boye c'est que ça ne va pas bandeko na nga ti bozoka voix na ye bojo eza ba image eza bokoyoka bokomona papa aza maladi papa Godé aza malade aza na hôpital apikaki crise. Même fois font la porte en ndaku na ye moko akokaki te alali 3 jours na ndaku mutu azalaki te. Ndeka bandeko ero nde to memela rabino be émission to memela rabino be information bolinge bo kaka tolo ba papa Godé akufi. Mais Nzamba lola comme Dieu grand abatelier aza toujours malade mais akufi te. Mais azo senga lisungi asengi lisungi na mama Olive mama di mama asengi lisungi na mama Denise bino bosala ba carte to ebite soki papa Godé azaka na carte ou bien azaka na carte te bandeko na ngai mama Denise soko yoka message o mama Olive mama di mama Sila Bissal beka bosunga papa na biso to sunga papa Godé ba traitement na zozwa hôpital ezana no cher ba kisi chaque jour mbetu wana ndenga zolala chaque jour eza payé bino moko boyebi ba hôpital a privé eza différent bandeko na ngai eza en Europe te ke obeli mundelo ozona soin eza bongo te na Afrique eza ke obeli yo moko fozwa soin na yo fosomba kisi na yo yo moko fosomba biloko akolia bandeko na nga papa azosenga aide wana asengi mutu nyonso oya mutema malamu oya tondi bolingo Sila Bissal beka mpumba sene neyebi ke oza mama bolingo neyebi ke oza mama mutema mawa neyebi ke oza mama oyebi kosalisa yo salisaka na ona kuku o mokili eyebaka te mama na biso Sila Bissal wa moke okomona nango benga papa Godé kende na hôpital bokutana. Il s'agit même enveloppe otikele o komona na wasomba ta kisi ekesala bien. Mama di mama to sunga papa na biso soki azalaki Nzambe alobeke na journée ane
ezalaki susu ye te nde lelo aza lisusu te. Mais tant que nzambe azobatele azolala azolamuka malgré malade boyebi kaka badouleur malgré santé malgré tension malgré nzoto baage nyoto eza makambo bandeko na nga. Olingaka papa Godé limero na ye tokobenga ya Marlène apesa limero na ye okokutana 1 euro okokutana 2 euro 3 euro tosangisa union fait la force papa asomba kisi asomba même bilia po santé na ezala bien. Toza na posa papa Godé toza na posa tomona ka ndenge asalaka musala na azala toujours à bonne santé surtout bandeko na nga to prier trop azosenga appui na biso bandeko na ye. Na minute aza faible biso toza ba fort to soutenir ye surtout na ba prière bandeko na ngai to prier pona bandeko bazobela to prier pona ba o baza na ba prison to prier na bandeko ba yebi nzambe te yo yebi nzambe za ngolu bandeko na nga to prier bandeko na nge ke sala bien nazo balancer to kananu papa Godé moko ndenga zoloba nzamba lola asimba mitema bakuku nyonso nzamba lola asimba mitema mama Olive ya mama Denise ya Sila Bisalu Bekam nzamba lola asimba mitema na bango nzamba lola aleka le devant parce que tout est possible à celui qui croit tozo croire toujours na nzambe esalinga kuizi Yannick na bino pasi makasi bandeko na nga nazo balancer to ka tozo continuer à suivre. Eza bien te asalaki crise moko na ndako 3 jours naolamuka te naoloba te koma nazali nga moko na ndako bana bazali vacances alors moi nafungola même porte ezalaki te jusqu'à ce que 3 jours après baye kobuka porte ndako bakutinga pema ndo babenga na hôpital pema makasi kusukusu faiblesse okotelema te basingaki radio basali radio bazwinga na mwa ba mai na pumo na bapota basingaki na mata na campus na clinique universitaire de Filovi basingaka baexamen babendi mai na pumo bakesala baanalyse sikoyo bagardenga awa etangi baresultat bima bongo nazwa batraitement approprié vraiment nzambe asali grâce bonge bomonanga lisusu te bonge boyokanga lisusu te mais Dieu oyo tosalelaka asouvenaki na biso alors babesoin eza vraiment mingi surtout ya mbongo ana chambre privée oyo ezosenga caution ya $200 chaque 14 jours bakisi mikolo nyonso bakoki eza te kutana na président Elombe na président Masumu expliquer bango clairement que naza vraiment en difficulté d'argent ozokande na oloba po epema naosala pema alobi nazalaki sous oxygène bapromettre nga baotia sous oxygène lelo vraiment posala effort de façon que nazwa lisungi
naza traitement bien na bimawa mais traitement awa eza bien prise en charge eza bien la recherche eza bien problème ezaka ya makoki nzambe asunga bino nzambe abatela bino le pire esi eleki parce que 3 jours nasalaki nazalaki mokufi mais nzambe na mawa na ye akanisi basali na ye Gode Mabata nasala message oyo pour te dire que santé eza bien te santé vraiment. Apparemment tuna yango Marie-Hélène nde bayebisaka na WhatsApp asiko ke atindaki audio Marie-Hélène nayebi te nde bakomenga na WhatsApp na confirmer te eza bongo to Marie-Hélène ou Marie-Hélène te l'essentiel toki message ya papa na biso bato kosunga basunga ye esala pasi boyoka eza papa Gode Mabata nasala message oyo pour te dire que santé eza bien te santé vraiment eza bien te nasalaki crise moko na ndako 3 jours naolamuka te naoloba te comme nazali ngambo na ndako bana bazali vacances alors moyena fungola me porte vrai bandeko na ngai j'espère bino moko boyoki papa Gode aza likolo ya mbeto hôpital aokoka kukoloba te pema j'espère bozoyoka ndenge azoloba pema bandeko na ngai esala nga pasi moko ndima te ndeko na nga ezosala nga vraiment pasi ntina osala émission nazoka pasi nazolela ma miso ekitinga kotala papa mokolo kotala papa ndenge papa Gode ajouaka ndenge azalaka toujours humble aza papa moko ami respectaka aza papa moko alingaka babétise te okoyoka na babétise te okoyoka ete alekaki alobaki azongisaki non azalaka toujours posé bandeko na nga tosunga ye bandeko na nga tosoutenir ye surtout na ba prière de pro de loin na tous les domaines tosoutenir ye dernier film ene autai kosala eza na kati ya SB ajouaki atournaki akartonaki apesaki pe makambo na kati ya SB bakuku oye toujours ensemble toujours même moral même esprit message oyo j'espère émission oyo biso nyo tout monde entier tokolanda nayebi ke bakuku toza partout nayebi ke bakuku bazalaka bandeko ya bolingo bana bolingo asila bisalu bekami oyo ekomeli biso papa azoloba olingaka sila bisalu olingaka bandeko asila to soutenir papa na biso nasengi na nga monta te nalobi na nga te mpo nayebi posha motu soki nzambe asimbi motema na yo senga même numéro ya Marie-Hélène yo moko sola na Marie-Hélène ozwa numéro ya papa Gode soki omoni ye na 20 euros soki omoni ye na 1 euro omoni ye na 2 euros akokosomba même mai akokosomba même aspirine tout fait nombre tosunga ye bandeko na nga tosunga ma miso ekitinga na landi émission oyo pa este de pa na mama miso ekitinga bandeko na ngai noki pasi parce que nga pe naza mwana nga pe naza na papa na nga abelaka maladi oyo suka na papa biso akufaka esala nga pasi so na oyoka bilo aboye mais papa Gode aza en vie Nzamba Lola a protégé, Nzamba Lola a payé sous longue vie. Pendant 3 jours, azalaki fermé na chambre, na salon, tout seul. Nzambe azalaki na ye. Biso to prier toujours pour na ye, Babakouk, s'il vous plaît. To prier pour na papa Gode. To soutenir ye na ba prière bandeko nanga. To soutenir ye même na 1, 2, 3 komona nango bandeko nanga yi. Aza moko ya bato ya théâtre aza moko ya bacomédien bacomédienne baacteur baactrice même
même apo Firenze soko kolanda émission oyo apo Firenze ba Duce ba Ansi Luzolo ba président Sai baladie Sobe ba Belvi TV bango nyonso wa komona nango asunga Papa Godé union fait la force amour bolobaka amour emonanaka na ba art yango nde komi bosunga ndeko na bino ata na mai bosunga ndeko na bino ata na kisi bosunga ndeko na bino ata na mbeto azolala era ebike na kofuta moral ne kozala l'aise mais era lali likola mbeto ana azo raisonner na akuta ata na mbongo kofuta mbeto te non vivre ndenge ni bandeko na bino moboyebi na âge soko koma déjà 50 ans mata ekomaka tension ekomaka sucre ba raisonnement na ezalaka bientôt kaka provokaka AVC bandeko na nga faut kozwaka soin ya kocontrôler santé eza na prité surtout na kini omonaka ndeko mingi nga kenda na hôpital te na obela na nga te moko kendaka excuse kokenda hôpital eza bien kosala ba contrôle na nzoto ok basali au contrôle ba tension ba sucre ba kaka évolution ya santé na bandeko na ngeza pe très important nde tolinga msuna somba jina lata na bima wow eza pe bien ke na moni kete na nga bien sali moi inane mo boye na otambola na nga na oza na nga bien mais mon faut koskindaka contrôle ok contrôle pas docteur na yo même ba docteur wa kino ebi ke hôpital ezaka bien ok contrôle hôtel sa même tension oyeba même sucre na ekomi na degré ni ezomata obi ezokita eza sava bandeko na ngai nazosengaka lisungi bandeko na ngai nazosengaka lisungi ma miso ekita ngai nayoka pasi nayoki pasi bandeko na nga naosenga lisungi na mama Olive mama di mama sunga Papa Godé mama Denise bino nde ba mama obosungaka ba actrice na biso ba terre na biso obokomona nango mama bosunga azwa soin bien abika parce que na hôpital moral ne faut ezala l'aise alamuke kokuta da biloko likolo mesa alali muke apema yokuta kisi ezana ezate ka alali bonga raisonner na nsomba kisi ndeni na ozwa mbongo ngo wapi ezaka pasi bandeko na ngai na beti sete s'il vous plaît bayananga s'il vous plaît bandeko na nga basi ya mibali o baza na poto o baza na Kine o baza na Luanda na Lubumbashi na Afrique d'ici na Londres na Canada na États-Unis o bolingaka Papa Godé o baza bakuka to soutenir ndeko mama na biso si la bisal eza Papa Godé bandeko na ngai bo comprendre ngai na mona ndenge osala émission te esali vraiment passe nzamba lola a protéger Papa Godé nzamba lola yende docteur asolo azwa soin na ye nzamba lola apesa ye kisi o mokili koki kopesa te nzambe o abombaki na ndako pendant 3 jours nzambe azalaka na contrôle na kati ya chambre aza na hôpital aza ye moko te mais aza na nzambe aleka le devant baba kuka bandeko na nga bwana kati ya live na nga o na memelaki bino yango oyo tosalisana tolingana ndeko na aza na bon moi esalaka bien tobona biso nasombaki fleur à compia nasombaki cercle ya boye o liste ekute ebimi oyo akotizaki boye toboyi na biso toza na posa nango te toza na posa na bino tomonaka bino bosalaka misala na bino nde bomesana kosekisa biso nde bomesana kopesa biso conseil toza na posa kolela te toza na posa maladi te na minute oyo toolela yes Mireille ma Mireille tozolela yesa zate esa la passe bandeko na nga malgré musika Luanda ezo la passe parce que mwana tikali mwana moni ata mama te est-ce que ba solo yakina mama ni eto yebi pete bandeko na nga esa pasi so kufela te moye ba passe aliwe zate so ekomelo te moye ba passe nga cuisine anik na oyo ke zate bandeko na nga eza jeté eza vraiment urgent to beta cete bato nyonso bwana poto ba obozaka na Kine tosunga Papa Godé
tosunga ye toza na besoin na ye tosunga ye na financière tosunga ye na ba prière tosunga ye na tous les domaines azosenga appui o na memelaki bino na mokolo alelo kaka yango. Merci pour na message au maman Olive Akomuna, merci pour na maman Denise, merci pour na Sila Bisa Lubeka Mpumba Sen ma maman chérie. J'espère okomona okoyoka mutema bolingo maman atonda bolingo maman atonda na kibonzambe ekesala bien okende pe na hôpital rendre papa na visite ndeko na mobali ya na yo vie na yo ekesala bien mam Cécile. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.